TV aux Lombe. Non, yebiso. Kende kotala état sérologique non. Nana ANMO ya solo. Tika boy. Ok, so na betting internet. Ah. Non, kaka passe. Po singama tende. Beaucoup de gens vont mourir. On t'aime les aussi. Ah. Kende kotala au vivre en mon ami sou. Bon, moni makambo ebele le kana mboka na biso. Bataki. Et zo sala bien te. Le ngwe na mboka malobe komi na nzoto. Le ngwe na maloba yango moni nga na yebisa batu ke mona YouTube awa. To ala batu balingi kisi makasi. Donc obanda ka banda YouTube asimba kisi me azana eloko te. Ah asala kana ye bien mais koleka ngate. Otaka obape koleka ote. Asala kana me koleka ngate. Aleka déjà pa matika biloko. Aleka yo. Aleka nga. Aleka ko matuza. Matuza ko Aleka presse Luamba. Luamba pa ko mama. Aleki vie na ngai ya groupe Simba comment ene. Na be. Ya lule. Oh. Aleka batu nyonso. Be pona vini. Te obi abonzango pwani. Abonzango etant que maman. Mais si on a la mona, vini de ba ebisie et na vini de ba ebisie babine, au moni maman no ça ba mort, faut ça la mona lekino. Si on ninga ça de fois que Luka, corps. Ce qu'on a se référé à teaser. Au vini à côté qui se quoi bébé ya maman. Ah Luka lian. Ah Luka lian. C'est que moi na ngola muka. Bon ça la makasi parce que bino so ki bo fingi bat ma TV, o bien. Bande ko belé ba bébé si vie na ba na YouTube. OK. Bazo mon on dit YouTube et ko tika na seko. Donc comme ko kilo kota banganga, o bo kila batu ba malade, o sala batu ba boye, bo ataka ka batu. Ya nyoka penza somme. Sko yebisanga sko. Bon. Nzambe mo kwaza mo konzi ya nyoso. Ayebi likamte yanga kufika. Ayebi likamute. En tout cas déjà mbaso bongo déjà c'est très dangereux. Asa de ba ya vert. Na moni yango na ki somme. Au mona mutu asali dipine bongo mona nemsu soki totangele mabungane asala batu mabebele akota pe batu musupe mabele. OK. Abeta pe tolo ngai na sala ka ba jete. OK. Mais za mutu mususu oyo komeka osuka. Retour ezonga. Mais kota la fali maswa kuboye il faut azongisa Yesu kati. Ndeni Yesu akimaki. Te azongisa Yesu parce que la veut dire azala kwa ba biso ko bondela. Akoma osambela de makasi. Ko sambela il faut ko bakisa ko sambela. Parce que même na carrière na ko ça les tout fait ce qui Yesu azati. Nga pena na yeba filme oyo koma oyo pe ekanga lelo boye bilbolinga ba pomba ba histoire belo yo koma. Lelo ça fait un temps écriture madame Bevi ça fait parler. Tout la crime de la noblesse. Film oh c'est là qu'on va calculer au nom mona na Bevi TV. Après yango Spiritus Papa Kunu jeu d'acteur oh tout monde peut-être oh yasuka oh tout monde Dacosta doit incarner rôle avec tout son âme. Marie-Hélène doit incarner rôle avec tout son âme. De tout que madame Bevi a rattaqué na kopesa mutu casting na rôle wana. Au dirigeant au l'acteur d'abord on a âge dans un grand frère na ye. Le dirigeant était Aouti Point Noir. Je crois bien aïe. Trop pouloulou trop papa Seya et clique na biso to sala ki wana na moment wana ngam nazaki maestro na YouTube. Et tous les films on était avec des Fali Maswaku, ba Broly déjà zaki des peine à combo. En témoin na bengi na communauté internationale en témoin. Botangela nga mutu a famille bota nini a clasher sur Papa Lombe. Azate. Azate. Mais il faut comprendre que mukolo tanga holo babongo. Ezaki apesi réponse mbala moko. Les lois comment ko fingama. Et ça dinga passe à l'obikutu ba kosele makambuke a sente film moi théâtre. Ko saka biso boni boyoko. Ba Nigérian né. Bande bona tala Congo boche ba moyen. Pour la bactérie. Obi ke ayambi sango Naomi. Obi Naomi hein. C'est quoi le groupe ni? Il y a président Lombe. Ah, président Lombe ça musique. Obi Naomi bana bongo na fiba alaka. Azo pesa message azo tuka. Eh, azo ningisa moto na yo. Et si le message est coquité. Madame, ça nini? Na moni makile so bimena matoyi. So bimena miso. Bali masanga. Bali masanga ko bimena masanga. Et pas. D'accord, ça maman tika okobomela nga maman. Papa réaction
ya beka mais à la et puis yoka liloba ne ce que lobi na bango bakoka contrôler batu na bango te embadi mama alobi bongo te embadi mama président tuti te alobi vérité atuti ni bordi te alobi vérité ke ce que lobi na bango ke batu na yo ba osala bo ezaka ke baoko contrôler bango wana azongi sipso na maloba oyo beka maloba ke na mission ya Vincent contrôle la carte OK sikoyo Mamadou aotala sikoyo abeta sikoyo massage soka ndo abeta massage obi ke je na bango eloko basali na téléphone wana ebo eloko basali na téléphone baotala sikoyo accident na téléphone sikoyo fini azoyeba te video yeba te ke baotala accident na téléphone tala sikoyo wana sikoyo nana odirige Madame Bezit. Elle dirige. Elle contrôle. Donc, elle gère. Et puis, tant que ma PC sango ba bengi nani asala accident. D'accord, nani vinali ngalela luka yese ezabiso. Ki makambo bolo ba ki odene sa loki. Yo lelinga na kufi. Obi onga na osala. Ngapena tikele maboko nkolo na yebi kisite. Qui cité. Oh. Mais bon, t'as l'état de santé naïe. Oh. Bon, ça mon attaque que asa tout le monde dit asa ba problème spirituel asa luka ba. Na ko tika na soni na ko so bilakeli mabe. Obi ba 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 se belo so mona bangwana na ba mi ba. Ba so mona on dirait ba suivi. Mais ba papa elombe ko ba na TV bo azo lela kati na ba o lela pona bango. Nzamba ko a béni bango te. Te boyela epe na boya. Mais bon so ba yela epenza yasika ezate alobi vérité. Artiste oyo longese yebani ba agresser ero ba pibiango c'était à 19h. Ndenge le mboke komi insécurité bakati ebongo na carrière na ye. Okoma mona carrière ya président il fallait masok ndeni. D'abord, fallait m'asseoir. Ça y a trop de problèmes. Non, fallait m'asseoir pour ngana oloba. Ezaka ke ndeko nanga abondela. Tes vidéos ezali fallait na Jérémy Chabano ngana yebi ba mtasali makambo. Abeti président Ansi. Te na yebi na makambo. Président Ansi baloba peka yebi ete. Bongo muyo yebi ngate. Te ngana yebi atako tu baloba la ebongo na yebi ke et ba émission mo esala makambo na boye mais na ndimi te abaka yebi ete ke yango na lebi te na ndimi pete ke Jérémy Chabani a osala ba kulutu na ye bongo ba uteko kanga boko beta ma sacerdoce de l'homme ebima ki est letinga pena letinga ngando asa na zwa zola na nzala bile ya ngando esa na obi ke so zwi kuluna omemi bango na zo obwaki moko ngando alie obi oba batikela bakoma ba pasteur. Oh, wona ide nini wana? Ba kuma ba passer ngam na oyibisa uti. Ba lié bongo na bangando. Ozi bena di bo basa ka exercice o di kulu na botemisi bango bo. Bo bwakeli moko ngando alie. O ba tikali botiki bango ba kenda ko. Ba kuma ba passer ngam na oyibisa yo. O moni mboko to vivre na Bible trop. Ezali. Au nom de la baba cook ezali. Ba maman international nyoso wana. Nyoso wana. Na ba ndeko na biso musu ya Kinshasa. On va diminuer président Lombe. OK. Ba utiliser Mondo de Paris. Te de qui c'est so Paris wapi. Kasi ba benga Paris rôle à jouer kati. Et puis na groupe na bango mobimba, yem taza fouter. A jouer bien te. Tona le refus de jouer ma casse, tona le qui na jouer musique. Yo ebi théâtre. Tona le qui na le tona le qui musique dans ça théâtre. On va établir la banane. Ba poso samedi. Oh, na yebi. Oh. Donc on comprend. Ba utiliser Mondo ya ko ba ke président Lombe fa fukama. Oh. Asenga ser na biso si la pardon. Non. Pour exploiter. Tonga mabesko na monaka. Lobaka pour ba éviter na bango. Faut que commencer à elo moboy. Muto ya kina leki na TV a caché sur les muto kwa président Lombe. Toke to lukiye place aza to vandisi na caméra. To bandi ko discipliner devant caméra. Ta amoni mama na oto ba siko ya bakuluna nde na théâtre to go mosala. Film. Na ndenge nini abimisi bana na théâtre mais malgré akumisi bana oba sa théâtre mais malgré lelo mafinga et koma na nzela na bango mibali. Alenike lelo pe a profiter nango a tout ni papa la Lombe question wana. Tango ba guerre bandaka na ici pechanga na sila bisalo.
rôle na ezalaka nini lelo ekomi lelo ici la bisalo na Bellevue papa Elombe était que papa pour na ko ça la rôle nini réponse papa Elombe ndesui hein non, non, réponse il y a président Elombe est suite à lobby na motema na ye. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Voilà, tous les plaisirs pour moi de savoir que vous êtes nombreux à être branchés sur vos chaînes. Donc, il s'agit des GI Télévision, Urgence Télévision et Matière Officielle TV. En tout cas, vous allez retrouver cette émission dans vos 3 chaînes. Question de parler de l'artiste Bellevue Kondi et aussi parler, il y a Makambo et comme il y a l'artiste comédien Fally Maswaku. Artiste comédien Bolingara Mingi, il a été agressé par les Koulou Natoyebite. Batindela kiye, bango, est-ce que Azala qui cible la bango, bamona kiye na nini o etinda kiye agressé. On en parle dans cette émission. On parle de sujet oyo et que ça là qui est bateau borota la biso bomekape ko se retrouver nango. En tout cas, sortie médiatique, il y a papa de papa, papa Elombe Soukari. Oh lelo aza fierté parce que bana oba osala succès lelo na théâtre da bana papa président absolu Elombe Soukari mais kaka pe na kata bana ngo pe kaka polémique et ko baluka ka tout autour ya bana wana c'est-à-dire Bellevue Kondi, Sila Bisalou, Jérémy Chabani. En tout cas to ko meka pe ko fungula moi dossier wana et to yebi bien que ndeko na biso moto babina nga jemandeli bolu ba makamba dipine azoki mbasu source nango on ne maîtrise pas mais to yebi que azoki mbasu. Merci beaucoup à tout le monde. Merci l'assistance ya Migra Malundi côté kona Sima Massini Exode Mikebi na Sima Massini la grande H madame Sakina, merci pour tout. Papa Jean-Bou de Maembo mon témoin ya maman Anassa, papa la Carla Divin et Paulina Maembo. En tout cas merci beaucoup pour tout. FM 4 fois boss, merci beaucoup hein. Donc salutations aussi et belé maman Martine qui landa ya Pépé. Merci beaucoup. Sur ce plateau, je suis avec Papa Kouloutou, ya famille Libota. Vous voyez bien là-bas, franc parler. Et Yango, famille Libota. Quand Papa Kouloutou a l'obaka, j'ai mis ma. C'est aux la Papa Kouloutou, famille Libota. Tout le monde qui maman la Bellevue Kondi a qui n'est assister à un concert, il y a Enis Manyanga, la femme Tama. On en parle dans cette émission. Exode Miki Bifungo là-bas mona papa la biso, papa Kouloutou oba moni déjà là-bas attaque et hier on est toujours sur la suko na mozindo. Question de partager, aimer et commenter nos vidéos. Papa Kouloutou famille Libota. Bonjour. Bonjour Jemima Ibele. Boni. Ouais Kimia tranquille, biso za ba chrétien. Ata mbilinga ezali mais ezala système au koi au popoli mabele au telemi au continue. OK. Donc vraiment super pepele famille Libota mobimba et puis na bandeko oyo bolinganga na ba bolinganga te papa Kouloutou na bino ye. Voilà. Papa Kouloutou na biso ye yo. Papa Kouloutou lelo bo batuni ba komé ko mona yo trop ko ça l'émission na Dipine o azamoka famille Libota. Nouvelle na ya Mbasu babi azaki attaqué c'était bato mosusu wana otoko kotanga bakombo te déjà osuti okende kotala
au vivre en mona miso bon moni makambo ebele le kana mboka na biso bataki et zo sala bien te le longo na malobe comme na nzoto le longo na maloba yango moni nga na yebisa batu ke mona YouTube to ala batu balingi kisi makasi donc obanda ka banda YouTube asimba kisi mais azana eloko te ye musali ka muke ake place boy ake ba matise yango balati ba pete mais otale boy atambola na moto lokola nga atambola makolo lokola nga azanga ka pe lokola nga so ko sala muninga bongo ndo zwini ndo zwini ba gera ngo YouTube ngo boyaka epelo ekamsanga mutu tango yo fingi mutu video tika na YouTube sipote pe yo pe ba finga out OK so ba fingi ma finga leki makasi olukisko soit okangisa muninga soit obomisa muninga soit obwakela muninga malade pourquoi wala pena ya nyoka pena le lemo me pena libanda boye le quoi nyoka eza malamu te biloko boye en tout cas tozongisa Yesu na mutema biso te bandeko nyonso basama kama bazongisa Yesu na mutema OK eza malamu te dipine et je crois bien ayaka kofinga mutu te plus kutu nga mikolo plus tonosana bémission tosala biso makambo ba analyse mais sauf que aza mutu on est au-delà de tout tolobela ma belle vie mais soki baattaque nga elingi koloba te lokwa nazoporte kombo ya mama nalobela ma belle vie batangi kombo na nga na émission naya recadre mutu wana te te na yo recadre en tout cas wana bena so na olonga na okazaka ya papa kulutu na kitisi yango nazongi sikoyo ngai chroniqueur bafingi nga naza na famille na nga nana bandeko na nga bafingi nga donc eza pasi mingi bino bofinga bato na batv bozalaka makasi parce que bino soki bofingi bato na batv obie bandeko ebele babebisi vi na bakoka na YouTube bazomona ndie YouTube ekotikala sekoseko donc bokomi kokende okota banganga obokela bato bamaladi bosalaka bato baboye boatakaka bato ya nyoka mpenza somo siko oyebisanga siko bon nzambe moko aza mokonzi ya nyonso ayebi likambo te yango akufi te ayebi likambo te en tout cas déjà mbaso bongo déjà c'est très dangereux asala bama ya vert namoni yango nayoki somo omona mutu asali dipine bongo omona na biso soki totangele mabungane asala bato mabebele akota mpe bato mosusu mpe mabele abetaka mpe tolo ngai nasalaka baje te mais eza na mutu mosusu oyo komeka osuka retour ezonga en tout cas dipine aza ya nzambe voilà donc eza passe. Voilà, merci beaucoup. Donc, pour cela, au état de santé à Dipiné, maintenant là, à Zabien, abimi déjà hôpital. Bah, on a numéro 7e baga, vous contactez, bango, bah, on a numéro Dipiné, moko, vous contactez. En tout cas, on a besoin de soutenir Bino parce que mba souvent les qui camo peut perdre, mais nous avons na bolimonaye à permettre que ezwa ndoto mais esimba molimote, nzambe azwa lokumu. Papa Kulutu, ozalaka grand scénariste. Nga pena na yeba filme oyo koma oyo pe ekanga lelo boye bolinga ba pomba ba histoire ebelo yo koma lelo ça fait un temps écriture madame Bevi ça fait parler tout la crime de la noblesse filme oyo ça like ngo ba calcul ona omona na Bevi TV après yango Spiritus Papa Kulu jeu d'acteur oh to moni peut-être oyo asuka oyo to moni Dacosta doit incarner rôle avec tout son âme. Marie-Hélène a incarné rôle avec tout son âme. De tout que Madame Bevi a rattaqué dans le casting dans rôle wana. Merci beaucoup. J'ai mis mon Nathalie 10e épisode il y a Spiritus. Na kota ma Bevi doute pe moi muki. Margena lobelaki. Oh, ya solo. Na kota ke pe moi doute muki. Pour moi na scénariste. Faut pas moi rivalité moko boye. Ayi rien à l'État. Te mais ça ko ba maleki te asala kana ye. Bien mais ko le kangate. On t'a on va pas ko le kangate. Asala kana me ko le kangate. Aleka déjà pas matika biloko. Aleka yo. Aleka nga. Aleka ko matuza. Matuza ko Aleka presse Luamba. Luamba pas ko mama. Aleki vie na ngai ya groupe Simba comment ene. Ya lule. Oh. Aleka batu nyonso. Madame Bevi. Aleka batu nyonso ngam nazo ebisa yo. Mama. So yo ndimi bo ese que da série. Te on a la bango pona kichale lote. OK. Obi Nathalie 10e épisode. Te tala.
obi koyeba ko diriger zelo ko mususu. OK. Obi jeu d'acteur. Ouais c'est le cas de film. Te belle vie ou mela. Coach. Chance. Oza moi sa barté. Et puis ba artiste belé bo tika makambu yoza scénariste. Ba matalana. Ola ba nani wana olobaka ngo pe ya nyoso. Omoni scénariste aza demi-die. OK. Aza créateur, fa créer ba génération à génération. Omoni maman biso belle vie a créé la biso nani. C'est wa akotaka na cinéma ya jouer c'est na biso ya nani. A jouer un rôle infirme. Vonette. Osomona. Il faut qu'on créer. Lelo Jérémy so azobake na mwana palais. OK. Ya bela. Osomona ke on dit make ndako wana essaye nini et faire propulser. OK. Obi j'ai mis na leli. Tango talion. D'accord ça ko leli sanga bo poani nga na lela na ba matanga. Mais théâtre venant pour la lela c'est difficile. Même spene bimaki. Na zui téléphone na balusi boye. Potala ngona ndenga pona okisomo. Mais na bosa ke na casque. Na yoka kama loba maman Marie-Hélène bravo. Hein? Tala. Ba yebisi sango. Tala. Ah maman passe au cours Arabiso. Ayambi non je na tolo. Maman passe au cours Arabiso boni boyoko. Ah Nigérian hein. Bande na tala Congo bo cheba moyen. Pour la ba terre. Obi ke ayambi sango. Naomi. Obi Naomi hein. C'est quoi le groupe ni? Il y a président Lombe. Ah président Lombe za musique. Obi Naomi bana bongo na fiba alaka. Azopesa message azotuka. Eh, aoninga moto na yo. Et si le message est coquité. Madame, eza nini? Na moni makile so bimena matoyi. So bimena miso. Bali masanga. Bali masanga ko bimena masanga. Et pas. D'accord, ça c'est maman. Tika okobomela nga maman. Donc en tout cas, ya moni ba scénariste boya. Baza kiti. Boza kiti bovanda. Prince Luamba télématique là si la place. Prince Luamba télématique là si la place avant. Aza maman présidente avant. Qui est pas la présidente? Hein? Prince Luamba pas la. Te menanenga ki moi moisi hein. Atiki na nenga moi moisi. Prince bon prince aussi le gagner. Tiki là si la place avant. OK. Voilà. Matuza ya hôtel makoto. Oh. Bon les gars kabino so tout bon. Ba copia kaya malamu. Ne modete, ne modete. Te papa nanga te. Te ne ya modete. Tika papa nanga bana. Benga ba scénariste. Tika papa ya modete benga ba. Te. Sa salatu. Ah papa, yo benga ba scénariste. Akoma soute. Bongo longole poani. Te akoma soute ndingite. Yo baki akala be asiko. Ba koma na bengi presse akoma. Oba koma siko. Oba koma. Ah te ko no kimi no kaka. Te na kimi ke to toloba na ndinga bosolo. Ya modete kasi ngala te na ngai awa. Na te modete na ngai. Soki okochaye pour na sentiment na ngana isoke ya modete na minute o azo se produire te. Est-ce que vous comprenez? On va la protéger. On protéger pour papa nao. On protéger kaka. Dans le biboy. Il y a modèle ce qui azo se produire. Oh, na ochaye. OK. Asa papa nanga oui. Gesho ingange. Boya. Aye pas ça que c'est. Bino mo pena ba tonda ko boya. Ba oh ba omari ka bon bino subo sala ba. Koma wana. Tala ba copier ya malamu. Ba scénariste ne se fait autant la film à belle vie. Na Belle TV. Il faut autant là. OK. Il faut boza obligé à kotala kango. Soki boko bakisa pe ya bino mwa muke na oboko tala. Mais mabe bo bwaka. Tala mwana mwa sazo koma. OK. Maman, obelo ke lekelinga. Vini na temple. Bata temple ba ebisiye, félicitations aux amobali, au sali pena ndenge kaka to solo la ki parce que vini koma ko bibana bata na ba wey. Vina sepela mona ngo gu. Badi, omwende bakomi koyemba yemba yo. Ali ba beti eloko nini. Biso to komo senga sacrifice makila. Tolia. Bang 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 bang. Dan 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 dan. Tolia. Vini mbala moko. Abi ezaki eskomi ni kama makila. Asali le taboyi. Omoni non luka misiki. Alors bazo seka. Ah ba seka ise biso to zwaka air to lingi. Siko wana siko Mamadou aotala siko botande aobeta siko massage. Soko aobeta massage. Obi ke jena bango eloko basali na téléphone wana. E bo eloko basali na téléphone. Baotala siko yo accident na téléphone. Siko fini azoyeba te. Mama na nzambe. Video yeba te baotala accident na téléphone. Bravo les artistes. Tala siko wana siko na diriger. Madame Bezit. Elle dirige. Elle dirige. Elle contrôle. Donc, elle gère. Et puis, tant que bapesi sango babengi nani asala accident.
d'accord nani vina linga lela luka yese ezabiso akati ma odabi ko c'est compliqué na o luka o luka banani basali yango ezabiso siko taba confirmer vini que akufi vini azo zo téléphone ayamba ayese akufi elle est morte. Elle est morte là. Elle est morte là. J'ai wana na ebisio. Neso bravo. D'ailleurs baba acteur. Luka pe moi papa Lombe. Na ebisio. Si on munoko ba bete keleza pena ki arabe. Ki walo ki munoko na banga ba ya bandinga. Oh. Ba bete siko munoko mo batonga. Batonga vini. Pour expliquer ce qu'on vini que non, ce que moni mamanda ko sala baba we wana. Akoma sens ko na leki na ye. Yango siko yo muto zotalanga. Pas leki. On a besoin comme ça, pasteur. Nzala. Pas c'est l'équipe, l'équipe, famille, na biso, comment bien on a zozo na quartier. On voit que Simba sort nous ça qu'on a vini. OK. Sort na ça qu'on a vini. Et puis na bino baleki ya basi. Il y a na ngaza na mbongo matalana. Tala nenge Alex va sommelier mutuka. Tambola on attend 3 jours té. Mutuka na zaki cercueil. OK. Et bomi. Donc, on se dit que spiritus, spiritualité na yo za ndenge ni tango oluka ba problème. Tant que vous avez un mutu, camarade, na mosoki na kuta ina ye apanzaka masanga moyete oyebi place azoka mbongo. C'est ça. Donc Belvi kandi azoteya biso. Maman Marie-Hélène no umela. Abondi nzoto ya mwana na ye. Hey, wana sko sort ma bé pour na vini. Te obi abondi ngo pwani. Abondi ngo etant que maman. Mais si on a la mona, vini de ba ebisi et na vini de ba ebisi babine, au moni maman no ça na ba mort, faut ça na mona lekino. Si on n'est pas de fois que Luka, corps. Ce qu'on a se référé à teaser. Au vini à côté que ce que bébé ya maman. Ah Luka lian. Ah Luka lian. C'est que moi nga olamuka. C'est que Alex olamuka là. Olamuka. Olamuka. On ya kimindeni. Ah na on va bien na teaser al baï que au trahir nga. Et bien, Blum, c'est que non. Na casting, il y a Alex, côté Alex. Côté Kenny, moi la maman Annie. Pour Kenny, elle doit jouer. Moi la maman Annie. Kenny, on joue. Bah, voilà, mon team, moi, bah, voilà, mon boy. A comme solo. Nicolas Bimena Vini, Vini a été moli maman. Vini a été moli maman. Parce que Neni Vini a été moli maman. Kai, elle aura bon zambet. Te, nga la mono de batakis pour protéger la basse na banganda. Ils ont protégé été. Ils ont gardé belle vie. Nzambi. Ok. En tout cas, tu peux savoir nos sentiments. Il y a continuer à tala kota lelo kota lobiti na fin. Et puis na sengi to partager. Moi les crimes dans le neuf des bêta qui s'il vous plaît. Tala totaka tote likolo to zonga parce que moi ba bangola comme comparer ba film na bango na biso moi comparaison wana ezo ko sala vraiment ba comparango ba comparer à celui non baza libre mais ça na bango ya bango ebeta mikolo te kasi ba bimisa ndenga ya bimisi boy ba ko bango na ba émission boyene ba yeba te ba lobaka ba lobi ba yike muto okeno tala ayo yebisa bango te ba bimisa ndenga na bimisi boy. OK, voilà. Tout ça un problème mo ya ndeko na yo Fally Maswaku. Un artiste et comédien. Fally Maswaku dans mon anan. Na bimisa na théâtre. Fally Maswaku aza l'un des acteurs au ngapé énergie na ngeza kati na ye. O dirigeant au l'accès moi d'abord na âge na sa grand frère na ye. Na dirigeant était Aouti Point Noir. Je crois bien aïe. Trop pouloulou, trop papo seya et clique na biso sala ki wana na moment wana ngam na saki maestro na YouTube. Et tous les films, on était avec des Fally Maswaku, bah Broly déjà ça qui des peines à combo. Parce qu'elle n'a pas merveille. Vous comprenez? Tu as dit clique mon boy, oh les lots, tu vas ça lango les longs, c'est ça lango déjà ton. Donc vous avez une déco. S'il faut parler, Fally Maswaku jouer un film. Ouais, bête appelé tu nani ba petite selfie. Premier film quand t'as pas Vincent Toulouse. Fally Maswaku jouer Djika. OK. A jouer jeune na bogos. OK. Vous comprenez? Ma film nanga moi et belépé à jouer. OK. Et ça petit le long internet. OK. Donc plus à yago keleme pas ya ser na biso vie. Voilà. Les lobes total va vidéo nyos tout oyo déjà neto loba ba otela biso ba mona azaki agressé na kuluna. Déjà artiste oyo longese yebani ba agressé héros ba pibiango c'était à 19h. Ndenge le mboke komi insécurité bakati ebongo na carrière na ye
Comment mon carrière il y a président Fally Massock ndeni. D'abord Fally Massock. Ça comme matato ya kokita. Non, trop de problèmes. Non, Fally Massock ngana oloba. Ezaka ke ndeko nanga abondela. Abondela penza. Moni même ngayo yo. Ce qui nzambe te. Parce que bakulu na ba ko sala bango ba nyoso ba ko sala na. Mais ce qui peut mabondela ezalaki le msunza balinga épargner. OK. Donc et puis ngana otana bakulu na wana na ozo bango na décence. Baba kulu na bata théâtre batindeli ete. Azwaki rankini na batu mususu na mutu mususu moi ça batute. Azwaki rankini na mobala mwana mobala batute. Peut-être yango sali bongo don ozo na ba décence mo. Mais kota la Fally Massock boye il faut azongisa Yesu kati. Andeni Yesu akimaki. Te azongisa Yesu parce que la veut dire azala kwa ba biso ko bondela. Akoma osambela de makasi. Ko sambela il faut ko bakisa ko sambela. Parce que même na carrière na ko ça les tout fait ce qui est soixante. Fally Massock asa kombo ou te ko ça label ah et ba ko produire makasi et surtout na mona après libala kaka na mama kamuso bimaka ba pakalowi na mona c'est comme si on dirait ekitsaye mais asa frère na biso yemo ko bi place à Telemi il faut à Telema parce que toza na posane na musala ba boteli ba téléphone yebi secret téléphone na ba répéter ba kulu na so ba zui yo kasi eloko liboso wela non eza téléphone te ba biloko za kata vidéo ba ko mo bangela ngo déjà biloko za kata téléphone to la vidéo na eza téléphone na za libre yo sa vidéo na nini so lingi ma zo téléphone ngango na sani na ta mona vidéo mutaka te na téléphone yanga ite ya batu mususu te ya ta ya batu mususu ta ya ngana ta mwana ngote nga ezalaka te obikeza kindoki. OK. Na mutu azo pumbwe na yo mto na téléphone ezala ba vidéo mutakala bo ndenge moko boza ba ndoki otala kati ya mutu ndenge. OK. Ata kutaza bolingono benga ye boye oli yango ya na to bomoni ba vidéo mo na kati wana ya bongo bandeko bo effacer avant bo teka téléphone. Mais surtout peke na yebike azala ngote acha mot de passe na ba victoire elongwa mot de passe lettre de ba victoire a ba réinitialiser ka téléphone ezonga 0 OK. Donc ce qui n'a pas mot de passe embadi mama on appelle ba omona ngo son impeccable lumière impeccable. Mais est-ce que l'homme sur banque c'est ça bien parce que hasard artiste attends mon là ba petit naï ba koko agresser ndeni il était où peut-être ça y payer moko pour na tous ces épingles belé attends moi d'abord on a voiture et ça qui m'embouteillage attends moi là on dirait makolo pour pas menacer makolo c'est ce que na yebi attends moi na kuta la regarder tout le temps azakana batu et puis biso artiste c'est faut totambola biso moko te aleti nga kolala nga moko kotambola kamo na banga fort na mona on na zone insécurité yolola kana bato na madame na mère OK ata mbika manuti bola mbika manuti lala na biso OK po banga te po la banga te mais po omoni mutu oyebi nini ekomelo na mutu te foza kana mutu na ebisa ko boya ko va na bato nga na koya na ndaku tension zéro na bandal ndako bandal mona bafinga banatika na nyungu wana na koya tension zéro mais soki nazaki na mutu te kwaku mwana vina biso kwaku vantoto directeur technique ya ASECA mais ero to mutu atombolanga akenanga ti na sebeku pour kozala na bato donc c'est un peu ça donc ndeko na biso eza passé puis na bakulu nango mpe omoni ngai leta na biso nga na uti Brazza kulu neza ezali mais leta sikoyo asa en place omona ngo esalama ndenge ya babiso esalama ape ezali nango mais so basali ekomi droit de l'homme bautaki kokanga moko beta sacerdoce de l'homme ebimaki leti nga pena leti nga ngando aza na zwa azolala nzala bile ya ngando eza na ye obike so ozwi likuluna omemi bango na zo obwaki moko ngando alie obi bao batikali bakoma bapaster wana ide nini wana bakoma bapaster ngam na oyebisa oti balie bongo na bangando ozwi pena basaka exercice o likuluna botemisi bango boye bobwakeli moko ngando alie ye oyo batikali botiki bango bakende ndako bakoma bapaster ngam na oyebisa yo omoni mboko tovivre na bible trop c'est batela bango dans la poste moko vivre na bible africain pour na kokambe fo dictature OK de Mobutu azalaka Mobutu na Kabila le père Félix alingi bible trop allez à politique na yo le boye comme makambo mufume mukamate bible na peuple noir et simbaraté OK peuple a beta belge benga na belge la kela biso mabe de l'espace
bobwaki ka moko bobwaki soit ours bamoni pena nde bao dévorer otiki bao bazongela bako oka pena frère ngana kama osambela na tika na ngakuluna po amona inde balienga balie tala ngam na zoyebisa ot ngana besinga ba Poutine ndo monanga en tout cas donc ngai go vila kishasa ba devisa ngata une année déjà makamte bongi je dois attends bato ba okoyiba mais je dois discipliner les gens tala mboka il faut bato ba la discipline OK mboka ikoza boete au moins leti sera ya personnam kanyam akufi na etiaza bien akufi te tala ba yepesa nga personnam tala ba yepesa nga personnam okomona akufa etiaza vivant mais ba publier na ba page officielle oye ba ni publier biloko bongo ndene yebisa nga série obi ya Congo so mutu aza asala malamu balongolaka ye OK jo wana ifali batika ye faut batika pena a discipliner bato OK mais ce que tala lelo artiste lem so pe bato ba oboto le biloko na bayebi ye po ba weleli bakati azoki ba boto li fali maswa kuko awa zoki tala pota bakati ya munene siko bino bokei mutu atika ye na passe donc en tout cas d'ailleurs osenga même bakondi et puis osenga na mwasini a matière de prière oui pour la carrière ya fali biloko mosusu il faut nzamba épargnaka en tout cas mokonzi la police en tout cas oyo batiaki sika te nani papa le te leti nga naosentir ye te papa Blaise naosentir ye te mpona mokonzi te nazosentir ye te nga naozela discipline agir discipline il faut ezala mama bakuluna na bien este bazowela yango mabele na biso apo ozomona bana koto na bana koto oyo mabele na biso où allons-nous où allons-nous où allons nini Voilà, c'est la legi nao. Nini? Et bon, français, les français, m'ta créé. C'est la legi nao. Où alors nous on va comer là? Va comer les pas. Comment on dit? Yé ba comer là non yé. Yé ça comment où alors nous? Muto zoroba. Azabu maele madame. Ata mingi te meza. Qui m'a ina na premier. Papa Koulou ta famille bota. En tout cas, en todo sola, moi j'aime parler net todo beta sur ma solo. Papa Lombe a sali mingi na monde de théâtre. Lelo boye a continué na monde azali maître avocat. Mais surtout la plupart le bana oba oningi sa monde na pas théâtre la bana oba papa Lombe. Groupe Simba. So dans le temps bana ba acteur na ba artiste na baza ebele ba Naomi Lufoke na tanda do beta ba nini dada ba Jérémy Chabani ba madame Belzi ba Marina Laba ba Décor Ilonga ba Da Costa. Ba Sila Bisalou, ba Irsi Pechanga, ba Pelé, mobile Roger Kala, mobile Naomi. On se dit que non papa Lombe a boti ba nebele. To moni sœur na biso niket lelo na antenne A, ayami papa Lombe papa Ngalufa. Natale émission. Natale émission. Voilà. Papa Ngalufa a pesi ba loge, pas un confrère na pas frère na ndenge nini abimisi bana na théâtre. Mais malgré malgré les lots ma finga et comment l'andia la bango mi bali alenique le pe a profiter lango a tout ni papa la Lombe question wana tango ba guerre bandaka na Irsi Pechanga na Sila Bisalou Ron na ezalaka ni lelo komi lelo ici Sila Bisalou na Belzi papa Lombe était que papa pour na ko ça la rôle ni réponse papa Lombe dessus hein. Non, réponse il y a président Lombe et suite à lobby na mutema na ye. Ça moi passe. Non, et ça la passe nengeni. On dit vérité, mieux vaut supporter vérité. Vérité ce que ils ont bima. Ce que rozoki sur c'est katobilam. Sur katobilam mais ça vérité. OK. Les loyo sont allés ba dire il y a président Lombe nenga lobby. Après ça nengeni batu mutu engagé mutu afingela ke batu. Ouais nani wana. Tant papa Lombe zo ba kenga ba finga ngai. To solo la pena je mets mon Dieu en témoin na bengi na communauté internationale en témoin. Botangela nga mutu a famille bota nini a clasher sur papa Lombe. Azate? Azate? Mais il faut comprendre que mukolo tanga holo babongo. Ezaki apesi réponse mbala moko. Les lois comment ko fingama. Et ça n'a pas ça le biku tu vas conseiller makambuke à sainte fille moi théâtre. Ma ouais. Ba tu vas lia
na mafinga abi kasi lelo nde bango mibale bato bazolia na mafinga na nsima na bango kasi ya asala tout base réconcilier beta na mesa trop c'est trop mais lelo boye bato bafika epi à se plaindre ye afingama c'est que swaka eti eboso moto afingama est-ce que président Lombe a construit carrière na ye a sacrifié ki bo jeunesse ne et puis a sacrifié ki boye encore tanga ka ndenge aza maître avocat wana encore tika nango aza licencié na art dramatique toyebi bato bafinga papa Lombe toyebi bango mais toyebi bango bambondole de seso bamida la Taylor baese baoyo bazalaka na Congo aboye batata libandi bango bafingaka ye baza bacommunicateur nani ya ndeko na biso sila baza bacommunicateur na ye na bacommunicatrice na ye en tout cas mpena na makambo papa Lombe alobi en tout cas nga naza épargné ata mokolo moko te ata kutu papa Lombe baza na problème na belle vie yanga nini likambo papa na mwana yanga nini oya te kotapatake nakoya te yanga nini likambo papa na mwana na kotika na soni na kozwa bilakeli mabe obi bana basi ebele ozomona bango wana na bana mibale bazomona ondire bazwi vie mais papa Lombe koloba na tv azolela kati na bango aolela mpo na bango nzambe akobeni bango te baoyela ye mpe na baoya mais bongo so baye baoyela ye mpenza ya sika eza te alobi vérité mais na vérité alobi nga asali analyse na famille Libota Bianca atikala oclashele papa Lombe te Jemima otikala oclashele papa Lombe te Prince Lwamba Mundirba Yams Demer Nyangi Tadinga lapa nayebi te bolukela nga vidéo s'il vous plaît botinde na nga vidéo oya famille bote finga papa soko tuninga na lukelo vidéo ya mida azofinga papa Lombe au nom de babakouk ezali bamamo international nyonso wana na bandeko na biso mosusu ya Kinshasa oyo bazodimine président Lombe bautilize mbondo de Paris tedekiseso Paris ya wapi kasi babengaka Paris rôle ajouaka ti et puis na groupe na bango mobimba ye moto azala fouter a joué bien te tona leki jouer makasi tona leki na jouer musika yo ebi théâtre tona leki musika na sa théâtre ba etabela banane ba poso samedi oh na yebi donc on comprend ba utiliser mbondo ya koloba ke président Lombe fa fukama asenga ser na biso sila pardon non pour exploiter siko to président Lombe aloba aloba na batono aloba na ba komela mbondo aloba na biso te mais alors ce que bapeka papa Lombe ndia protéger penga mumoko te a protéger nga mumoko te muto zoloba makambo eza vérité pourquoi les autres ont supporté vérité te afingama mais bien sûr alobi pe ke koto bafinga oui mais bafinga ina nte mais bafinga soka alobi ke nga na fingama biso tozuka parti ayi afingama wala soka alobi na kote ya babaku bafinga ye bazongisa Yesu na motema na bango batika kofinga papa batika kofinga papa parce que ase plaignaka mingi par rapport à réaction ya beka mezalaka te et puis yoka liloba ne soki olobi na bango bakoka kocontrôler bato na bango te embadi mama alobi bongo te embadi mama atuti te alobi vérité atuti ni bordi te alobi vérité ke soki olobi na bango ke bato na yo baosala boyo ezalaka ke bakoko contrôler bango wana azongisi biso na maloba oyo beka maloba ke na émission ya Vincent ok président Lombe ici les paroles s'envolent les vidéos restent président Lombe atalaka YouTube tala kutu YouTube te na théâtre na ninga eleka na biso TV 9e épisode abenganga apesanga ba critique abi il faut yaka trop oyaka oza président ozwa kotaba makambo na bise merci président ndenga ina yo jour ozana kati na conférence de presse ya Yandi Moussa era baso ba santé na ndeto akokutana naye en tout cas ya mbinga abi office zalabu déjà c'est bon nga na mona kona ba émission mais nayebi te ke na théâtre nayebi kaka ke otika atalaka nyonso ozomona eza kitoko te koya kofingaka bamikolo oyo bato batrace banzela so otali lelo elobi nango ye moko aloki eloko alobi abi naza na génération ya bakoko na bakokololo na théâtre aza na génération bakokololo na bakokolo leti topesa neti exemple bobo manoka aza nani pa ya
Ala Coco. Ata Coco. Celui qui bisco Ada. Azana. Cocololo. Il a présenté l'homme. Ouais. Bravo. Bravo l'artiste. Ouais. Bravo. Et puis Coco angona Cocololo ngo bazande. Suka. Siko mutu bongo. Siko ngama besko na monaka. Lobaka pour éviter na bango. Faut tout commencer à elo moboy. Mutu ya kina leki na TV a craché sur les mutu ko présenté l'homme. Toke to lukiye place aza to vandisi na caméra to bandi ko discipliner devant caméra ta amoni makamuna oto ba siko ya bakuluna nde na théâtre to ko mosala Fimbu te ko discipliner mutu wana mboka to ko tala yo mona ba vi golete na baswana kati mais basala ka makambo biso to sala awate OK président lomba finga ma traitement de tous les mots mais bon bossa na ki à part théâtre asa maître avocat au seigneur pardon au sambana avocat akangsane ka te mutema malamu au sambana avocat et puis quel avocat quel maître avocat donc ça passe à l'obi vérité nga pena tout émission wana et ça linga souci komona bato ebele ba fait masasi balela na kombo ya ba mida et yeko ba to finga ba finga ke makasi ba finga ko en plein air ba finga somo ba fingi en plein air ba bengi ndoki ça les passe makasi ba bengi ba beleli pena présent masasi ndoki mais na sepeli kana loba lobi atiki mwana mosa na maboko ya Nzambe mais bi batutu ba otinga maboko ya Nzambe bwendeni ya kasi abata akozo ngisa kolo na mutema na mwana mosa nazomonela ye nazomonele mabe moko ezoele liboso te ko ba bonto eza caméra teza caméra ko yako tika les parents na lobi boye vidéo ça reste yo alela ki ngai na mabele na kufi oui bisanga poza ka chef coutumier omoni era ngo Denis sasaki makambo bolo ba kyo Denis aloki yo lelinga na kufi obi nga na osala ngape na tikele maboko ya nkolo na yebi kisite nayebi kisite mais bota l'état de santé na ye bozomona te ke aza mutu mondi aza ba problème spirituel aza luka ba problème pa bato bota lebi akondi akomi lokola moni mwasi soka longoli se mo bozaki ya munene ya ba 6 mois non mona te essaye moi retour essaye ce que moi retour dans la santé komi nango mais azoyaka na te bazo finga bato yesu aza te na mutema na ye akende koluka ta mama Greda ela mama Greda Gerda azongisa yesu na mutema mais azoyaka na internet kofinga bato babi pe mama moyindo atika likambo te alabi azoya kishasa na famille na ye bazoya basamba bato mosusu baza bato ya koluka baproblème te bato mosusu baza batingama o atingami yo pena alobi akotika yo te akotika yo te parce que yo ndo luki ye problème yango moni nga mpe nalobaka nasambela na église oyo osalinga mabe na kosongiselo mabe nga balelinga na kufi obi mama biso niveau alelaki ntango amoni yango mwana nga aza na vivant me baleli akufi ça fait très mal azongisa yesu na motema na ye tokomi na biso na suka me na koéchappe loko te 12 oyo ou alors guerre oyo ya Jérémie na Ansi Luzolo bazala guerre te komi guerre pour ba 12 mois bete ba telem pena boye ye pena boye ma charrue aye pena pas à l'équipe pena Ansi première 12 a pesi ba tumsu mbote deuxième 12 en plein spectacle a beti pe susu nani oyo nani sai eza nani sai ko bete kara. Je ne passe pas. Naïbi Jérémie na makambo ya te. Ozo apprendre ngango la sa vidéo. Te vidéo ezali faili na Jérémie Shabano nga na yebi ba mutasali makambo. Abeti président Ansi. Te naïbi na makambo. Président Ansi ba peka yebi ete. Bongo mu yo yebi ngate bongo. Te nga na yebi atako tu baloba la ebongo na yebi ke e ba émission mo esala makambo na boye. Mais na ndimi te. Aba yebi ete. Ke yango na lobi te na ndimi pete ke Jérémie Shabani a osala ba kulutu na ye bongo. Je ne passe pas. Aza mwana ya respect Jérémie te. Mwana mama Belleville mwana président Lombe. Tika. Amona ki président Ansi. Amona ki ete. Peut-être amona ki ete. OK. Peut-être amona ki ete. Ngane na ebeli Jérémie. Obi Jérémie na kendo tikele mbongo. Eba ya ba témoignage moka ya ko. Ya ko lobango ba passa na kena na bandal ko tikele mbongo. So mo ngaza ili kambo e fala sa ela mutu. Eke to sisi bo Jérémie abinanga. Vie. So mo keno lia na o.
Atikela mbongo. Atikela mbongo nazo pas au nom de Dieu. OK. Na bandal fani katale acheter sali azaki wana. Asola mbongo kitoko. Abi na ya lia mbongo bino boza ba kulutu. Vous comprenez? Donc na yebi na makambo na te peut-être à mon quitté. Omoni ma bambote o. Yango bimana likamo serimo bo awa ba beti soki nani kara. Oyo luka ba problème na matanga. Obi serango internet elukaka zika. Ya janyao, ya jani. Ya jani fai wa. Ya jani fai. Te même mususu ya liboso peno mais c'est Google la tunaka. C'est quoi ça dans le théâtre comme ça? Je vois tous les miniatures sont toujours des comédiens. Karamo ebeta mawana. Eza karamo is best nango lobama ka fort. No yebango no yebango. Ba ko bude bongo te. Ya bude ye nani? OK. Nous sommes biloko ba cher ba biloko bongo. Donc Jérémie, je ne pense pas. Jérémie za muto na minute oyo. Bato bazo sepelani makasi. C'est son époque. Ma chère. Aza muto ba sepelani makasi ansu musolo aza pe prêtre na ndenga mukete. Ba traça pe banzela po ba leki baleka. Vous comprenez? Comme la sonne souka émission, Madame Belzia qui n'est pas pour adorer Nzambe. Na mona vidéo. Moi ça barté. Moi ça le cocoté. Oui le coco. Ndeni. Agene. Le coco. Le coco. Il peut on appelle quoi d'Acoste. D'accord ba makamka ya bloka kala. Le coco ça la lemba je crois bien, na lemba. OK. Moi ça vata te. OK. Moi ça vis à vie te. OK. Moi c'est à ma bondeli. Voilà. C'est normal à kende ko assister ba sœur na biso ba yemba ki nga bina nota la direct wana pa na yemoko c'est bien. En tout cas ndenge belve azo matisa azo kotsa azo bakisa toujours yesu kati na motema na ye ba comédie belé fo ba sala ngwa ba comédie de l'air grave na oto ba likamo yo lobi na nga ko be sa caméra ba comédie belé photo prier. OK. Il faut te prier. OK. Ma beza makasi bo lo ba ki komi pasteur. Ma beza makasi na tia. Pepezoya. OK. Ce qui est temps de prière les habiletés est alio. Voilà. Ce qu'on a kisi ba kisa kisi neza makasi protéger. Ce qu'on a nzambe prier le sous makasi nzamba protéger. Oh. Po ku bo ta ba meki dipine kuna. Aki na nzambe ne wana bikite. Abiki oui. Vous avez raison. Ba dédicace to comme na suka. Et puis yo pe muto zo finga ba na TV état de santé no kede ya pa munga. Po erango autant to kwa ko lobo ba ngone to ba lukela ke liwa erango. Na chroniqueuse moko. Exopa migra. Na chroniqueuse moko. Yo ya kana TV oze lombe. Na oyebiso kende kotala état sérologique na. Na AN moya solo. Sika boy. OK, so na beti na internet. Na okaka passe. Po singama tembe. Beaucoup de gens vont mourir. Ah, on comprendre. Mais kende kotalisa na obandela je ne blague pas. Talisa. Voilà. Atomo na santé kitoko kende kotala oye ba état sérologique. Talisa. Kende. Eza singama tembe. Ne côté accident oui le salamara. Kende nani OMS rini batala kawana. PLMLS. Soka lito PLMLS ta akina oezala kota inerbe. Tala kende. Poso leki 2024. To comme la 2025. Ya makamona woni nga motema sanduku na makambo oso meko loba a. Il y aura de pleurs. Je mets la main sous le cœur. J'ai très mal. To comme na suka ba ko. Yo pen de ko kufeli mobali sale fort ba sokola. Po moi si so ba sokolo to kufeli mobali o koma na lufu ila biso ba luba to luba. Oko sutuka boye ba moni ozima belo tena kantino ki pangusanda. Ça là moi c'est nettement ba retard ba perdre sa mémoire. Donc yo muto yo kufeli mobali sale fort famille mobali surtout ata balaki lo ba balaki nga po ba sokola nga te. Adamsonaki belé. Kotikala tenir chocolat batumi balé et sur le plan spirituel vous se transmettre ba nino. Donc keba ba sokolo mama ko buka na te. Ngai nazomona o ezo ya liboso. Lufuila. Voilà. Na pesi mela na ngai. Ba dédicace papa. En tout cas ba dédicace na ngai belé na Belvi Kandi. Ba dédicace na ngai belé na sila bisalu ser na ngai zongisa Yesu na motema. Zongisa Yesu na motema. Et ko sala bien. Ba dédicace na ngai ebelé na bande ko tubola ninga mamita dina depuis Belgique. Mami. La maman chérie à moi si
Maman José Loussadou, Sounaninga, papa Moboka Jaboud Maembo. Papa Jaboud Maembo. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup à Exode, merci beaucoup à Papa Migra, merci beaucoup à Bateau Sonarajé, Maïdele. Mais Marambo, on est tellement sérieux. Quel est cet examen? Il y aura des morts. Et ça l'a passé parce que Singeda, moi, ma casse. Ça me fait très mal. Je vous aime, je vous adore. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h sur 24h s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.